Mbote na balani nyonso ya tokomi wapi epenge Fofana lolenge tolobelaka politique lolenge tolobelaka social lolenge tolobelaka développement lolenge tolobelaka qui concerne la République démocratique du Congo ndena mambo etali santé toye koluka mona mboka Dr Kabe na domaine na ye na ba recherche na ye nini alingi kolobela bana mboka Dr Kabe mbote Mbote epenge, mbote tokomi wapi, mbote monde, mbote bokita. Dr Kabe, awa nazo kino avec précision. Faut continuer ndako nganga, faut tout naie. Ozalaka makasi na nini. Bana mibali balobi, bakomi na problème. Ba para bazo luka bana babala. Bazo luka bana mibali babala basi. Mais zaka na eloko yesanisaka mwasi na mobali. Na ligne pendo pesa une explication claire. Mobali to alinga komela masanga. Mais jamais ezina masanga expliquera biso conséquence ya fulufulu ya masanga na nzoto. Les arabiens komela mai wana, so des rouge, so des bleu. Mais fulufulu wana ba yebisaka biso te conséquence na ngona nzoto. Le ba ba komi que non, il faut komela boma maman, komela boma tata mwasi, mais aussi autant mobali mwasi baza eloko moko. Tango zoka kombo ya boma mama soko bomi mama okotika na nani na qui concerne ki mobali yo yebi secret wana bana bali balingi ba yeba baza na posa ba mona mava ba ya Dieu faut expliquer bango. C'est le temple du roi Salomon Zambe à Salongo. O bazo benga les bâtonniers, les bâtons de Moïse. Papa ezali kango mukende papa. Makambo eternete ya ba faiblesse sexuelle ezaba biloko muka mike mike. Na yoki ndengo lobi moye na lo makambo susu na télévision esa. Lokola ndeko na yo amelaka masa. Soki docteur Kabalo wa lobaki boy. Amen. Mais ke bana biloko ya malili bana mibali oyo. Bana mibali boka bana biloko ya malili okokoma malili. Na ba to na mika mai basaka malili makasi. Mais conséquence nango ba expliquer ka conséquence c'est ça que il faudrait mwana mobali akende na vacances. Okokende na vacances. Mais zamba stelibno grâce. Tous en a produit naturel. Et puis tozana ba produit oyo ekosala yango mwana mobali azonga penza normal. Oto benga kango 48 heures. Mwana nyonso ya mobali ya kozwa numéro plaque. Otambola kana mutuka na plaque numéro meyo. Nous pas on se pesa na adresse. Nalobi numéro non. Zela ya pamba oyo, zela oyo penza. Bazo pesa ngo penza numéro cadastral. Mais mutu penza. Mutu oyo penza balobi kete, mutu asomba ki lupango. Numéro na ya cadastral ezawa. Yo penza ki oza l'adresse. Nalobi pona koyeba ke eza ya solo. Benga grand maison. Kaba numéro oyo. Toko pesa yo numéro cadastral na yo. Ya lupango soko ozala na lupango te ndeko na ngai tokokabela yango lupango na wana moi qui congolais ça rappelle un traitement na ndenge na moni papa o traité na mbongo muki mais ya ngone na bisa papa oyo moni wana ndeko na ngai na bisa ki yo boye au moni même tango Jésus azaya boza kana mokili il faut témoignage Moussa il faut témoignage ba bien na qui sérieux. Mais il faut peut-être témoignage à grand maison. Na bonde na ebisi yo boy. Kozala ki mwana mobali moko na Londres. Tango nazola ba azolo kangai. Aussi le temps bato apoto bazongi mayo. Ndaki saloko la merte mokongwanzo. Mwana matonge, mwana kasavubu. Aya awa docteur Kabe a traité. C'est le temps du roi Salomon. Mwana mboka mbote. Samba nangu ye. Ah mokili woyo. Mwana mboka mbote. Oui, na yuki papa na samba kene kazi. Mais il a témoigné que na zaki na postant.
natinaki mwana nga bamédicament bamela etila eza ambiance te toyebane te nayaka mpe kini te. Merci koyoka yo tosalaka émission na Kinshasa yo oza na mikili ya poto oza na mboka nini eloko nini esangisi na Dr Kabe? ngai nakami na France nalandaka émission oyo kolo ya ba ya pendant dans la tête nazoyoka yo loba ozosoa nanga moko epenge Fofana. nayebi mongongo na yo tobe mongongo. Merci. Donc na yo yango wana prostate na yo esila ana bato bango badute te bazala duti te kosala kondima te kondima kosala ngo mpona nayebi na ya na posama na ango na biso te donc na yoka ba numéro de te exactement na malangi na jong na jango kaka mpona il y a un problème na rozwa merci papa totiki yo ngape esalinga esengo ya kolakisa keno mosala tosalaka toyaka kozwa soki mbongo ya Dr Kabe te toyaka koyokana na ye te namoni meme nimero na yo awa penda code penda ya France parce que télévision eza radio te esalinga esengo tokokontinue toujours na mosala na biso yango toconserva toujours Dr Kabe ke na misala nyonso mabaku ezalaka nango liloba sukaka koloba Dr Kabe vraiment na mosala na ye bango bakondima ye bango bakondima te esali bango nasepelaka loba ye moko Dr Tambwe donc vraiment kitoko rien na kozosala mosala kitoko. Merci, je pense que notre télévision est à radio. Nous avons besoin de code de France. Nous avons le docteur Kabende a sandi singanae à travers Moussala. Docteur Kabe, ça lui dit Yami Bode, Mama One, basala qui opération ya cancer du côlon. Do ya ba intestin. Munganga wana zamba pambure ye, médecin wan. Merci ndo. Esengo nazana esengo soki muto yoki madame. Ayoki madame te esengo ni na kozana na yango. Na kozana esengo ni. Yami sat. Toche zambi di boso mezo azasi. Mama oyo basali opération. Docteur Rwanda lobi boy nan. Telle opération oyo. Bota na libumu ya ndeko bo banga te batali tale loko evimbi na libumu na ye les cancer d'intestin na minute oy mama wana za guéri soki na yebisi bino ke mama wana a se retrouver ndeko na ngai bokonde mate musala nyos il faut témoignage soki eza lukuta eza grand maison eza message ya grand maison en tant que professionnel médecine naturelle nako dénoncer message nazane eloko moko na kobanga te généraliste professionnel en médecine naturelle en tant que grand maison yebisaka bato boy bane bembete koyena yebembe awa te ebembe bakela ngo kende na morgue kunda yebembe na yo ye nalobi yelanga na mutu penza normal azotambola bayana nani nalobi yelanga na mutu penza nalobi yelanga penza na mutu azotambola soki eza ebembe kunda zamba pambo na mboka na mabote na ya zobisa batetela mingi awa oh papa même bango nde bato ya tembe bakutanaka na grand maison okola eza affrontement tokosala boni naza na posa na ba Saint Thomas lokola mwana mobali Thomas mais nde mboka oyo bato bazebengango ya mwana oyo azaka motete
amboka oyoki eyiko lo boyoki ainomingana la kisa yaka yoki la kisa yaka yoki ayaki matoya okanga ayaki kanto fongoli ye mwana mobali wana papa alobi boye selon déclaration na ye docteur Kabe azobikisa insuffisance rénale yaka avant koyana ebembete yaka nano avant soki docteur Kabe abikisi yo te pona insuffisance rénale ngai amboka na kozongisela mwana mobali wana na kozongisela yo mbongo na yo amboka alobi papa na kozwa se na kosala nini soki docteur Kabe azwi mbongo na yo pona insuffisance rénale oyaki nano premièrement na début badétecte koza na insuffisance rénale rein ebebi ndenge amboka banda kolia te tokosala nini amboka alobi akozwa charge nyonso ya bakongola zambo pabuda amboka docteur Kabe alinga kotika mwana pe lisusu ya mobali ya mwasi wana c'est une Brazzavilloise bandimaki te papa toyokosukisa yo toyokoka ndeko nagangaka ndeko na ngai temple ekotikali lokola bibilia ekotikali lokola bibilia nzambe apangole mwana mobimba mbote botala batémoignage oui nini memaki yo awa donc eloko emenga batémoignage mpona oka na télé ndenge abikisaka ndenge ape na yaki mpe awa na maladi nini na maladi ya tuberculose tuberculose ya mikuwa wana ebukaka wana yaye esali mbula boni yango esali dabana 2012 ntango oyepa docteur Kabe ezwi mikolo te oyo tokeka ba un mois ezwi mikolo te mais changement ya makasi mpona bukana epinga mokongo nyonso ezalaki ya bukana eto ya ba changement makasi nakomi kotelema soki basimbinga nakomi kotelema badouleur mpe esile mikuba papa biso toyeba docteur Kabe mpo tolandaki témoignage na télévision na maladi oyo azosima na bantu bazobika yo yaki na nani awa ngai nayela mwana ngai ya mwasi anabela maladi nini abeli maladi ya tuberculose 16 depuis 2012 mais sikota boyawo bozwi lobiko ntango toyawa toumeli te tokende emwa yango eme toza na changement monene mpo tokokosimbela maboko kotelema likolo na baoyo bazoyi kohésite message nazongo kopesa bango oyo baza kohésite na kosenga bango baya mpo biso tondimaki teke mwana oyo akotelema mpo azalaki sépare makolo epai na parti ya motu mpe epai mais sikoyo aza kosantire nzoto na ye mobimba mpe tokomi kosemba ye azotelema kaka bakisi oyo azomela banzete mais nzambe asongi ye pa docteur Kabe akomi kotelema na ye ozosimba ye azotelema changement eza monene aye se faire soigner par docteur Kabe se faire soigner na maladie prostate appendicite kongo ezosalanga mpe pasi esala pendant combien de temps yaumela même bambula bon ndenge nini ose soignaki te lelo ose retrouve pas docteur Kabe ezali témoignage ezali nde mwana na ngai avandaka na France ye azwa nani témoignage na baninga na ye ngai na mwana mpe nani docteur Kabe mbala moko na publicité mais natiaka te mais ntango nayebisa mwana ke ngai nazokobela maladi boye tosa alobi te eza na docteur moko docteur Kabe eza na témoignage ya bandeko mingi awa na poto bazokoya kotambola awa bazali bavandaka awa na poto baye kozonga awa ke bazwi traitement epai ya docteur Kabe awa tozoloba basi baekisami c'est pourquoi yo papa kendaka kokutana na ye so banda oyepa docteur Kabe osali combien de jours oyo ekozala deuxième semaine par rapport ndenge ozalaki koyoka pasi sozo se sentir ndenge différence ezali mpo liboso ezalaki nazala koyoka eloko moko ezokovimba ngai awa makasi ezochauffe mpe mais nazoyoka sikoyo allégement masuba ndenge ezalaki kotungisa ngai mingimingi kosuwa nokinoki donc sikoyo eza mwa changement bon nayaki mpona traitement ya mwana nalandaka kaka na télévision ndenge
nzambe azosalela ye na bakisi azosoigner azopesa bato bamona bolamu mwana ngai 2 ans et demi yango oyo abanda ata kotelema te keno asimbi ata mesa atelemi banda kotelema te soki otelemisi ozomona mpe makolo na ye donc ezobalanse banda kotelema te mais ntango nalandi publicité wana nde nayebaki koswana mobali na ngai toyaki nde tobandaki traitement en tout cas depuis nabandi traitement awa mpona mwana vraiment changement eza makasi asimbi eloko atelemi atiki mpe maboko akotambola mpe abaki ta 3 pas 4 pas malgré nanu makolo ezwi mpenza équilibre te mais ça va quand même azosala ngo ke avant azalaki kosala ngo te na nzoto azalaki na cancer na libele na kamwa mbuma moko na se ya libeka na tension na cardiaque eloko yango ezalaki kotambola na ngai ti awaka na mongongo bongo loboko ya gauche nde ezalaki ozala pio soki osimbi yango kamisa moto akokufa nde na ye awa mpa docteur nazwi bakisi na nga na meli mpo nalandelaki mpenza yango mpo namoni mpasi mingi na liboso nde nakokoka komela bakisi te me antuka natali nga fo nasala nyonso namelaka bakisi oyo na meli apesi nga liboso kisi ya nani ya libele ya mbuma libele nsima nango ayekolanda ayekopesanga kisi ya cardiaque yango nazomelaka sikoyo mbuma ngo eza kaka mbuma na libele eza te mpe na sa libeka eza te ezalaki soki na fomu na tomboli elamba fomona na misisa eloko ememinga epa docteur Kabe nazalaki na problème ya cancer utérus ezalaki kotumbisanga makasi nazalaki akokaka libumu pasi nazalaki koyeba ntina nango te soki esali kaka nazali mosusu nasali kaka na puje kaka nasali kaka buka ya ndenge wana mais après les petit frère na ngai ekotinanga mpa ya docteur Kabe ntango nayaki expliquaki docteur Kabe nde ayaki koyebisanga ezalaki cancer ya utérus nde nabandi komela bakisi bandi komela bakisi wana vraiment namoni changement makila ezobima kiste ebandi kobima makila ntango nayaki awa docteur alobi te eza cancer yango naye nazwi kisi sikoyo lelo nayoki bien nabandaki kobela cancer ya matrice bandela cancer ya matrice nabandaki kosenye chaque jour nasenyaka nakendaki hôpital bakomelinga bakisi nazwaki nanga solution te nde naye koya pa docteur Kaba nazwi solution masuba soko nasubi eleki nango bien ntango yango ekokatana koyoka na kati ya biso mpo masuba ebima pasi nazakolanda ye na televizio mikolo nyonso bateau de Moïse mikolo nyonso naza koluka bateau de Moïse ntango nayo koluka ma 30 000 wana yango omoninga nayaki alors moi eza te elie biso 7 heures atongo te ilelo sokola nde tokolongo awa naza koluka lobiko bateau de Moïse asala makambo nzambe apambola ye apesa ye mikolo nalobi na butu nasubi eleki nango bien mais place esalaka mpasi nasali te eswi ngai te boyi te kimia na ngulu na nzambe na bateau de Moïse baya na bateau de Moïse bayokozwa likambusi oyo ngai na vi nanesero makasi na banda kokangama te na ndako kozwa zemi te diabete oyo docteur ayesanga ekozwa zemi eza mpasi nalandi docteur Kabe na tele nabengi docteur Kabe docteur Kabe asinga yaka awa okozwa solution na ye awa docteur Kabe apesinga bakisi na meli nakangami nakomi na zemi ya 3 mois bosi na banda kokangama te donc bakisi ya docteur Kabe esunginga merci papa merci diabete mpe ekitinga na normal nayoka so bavertige te eloko te nde nandoyoka liboso ala na mili bakisa docteur Kabe diabete ekitinga ekominga bien nazwi mpe zemi nakangami zemi evangi kango ememinga kota docteur Kabe namonaki kaka na tele azoleka na 10 euro nabenga na telefone kango ememinga awa eza mpona keste marial nayakaki awa ezalaki 0,86 donc depuis na ye awa changement namoni changement na mayeba kisi nazwi lobiko donc bolanda oyo bazolobaka te ti oyo bazokoseza ya voi nga azwi guérison na grâce ya papa Kabe bato ebele bazolobaki docteur Kabe akabela bato bambongo mpona baya kotemoye na tele yo bapesi yo mbongo te mpo ya koloba awa
te batingi eloko te volonté na ngango kaka na guérison na ngango etinga force kotemba. Bon, nga nayaki awa na cadre ya vacances kaka ndenge ezalaka et puis nazalaki mpe souffrant mpe kuna na poto nazalaki na baproblème banotungisa santé na nga. Bon, na baproblème ya santé na nga ezalaki ke nazalaki na babiloko esalaki nga na maboko lokola baposo ya nyoka esalaki nga na bapomme de main donc na bando chaque fois kokwanza mokosa kosakana te donc nzoto mobimba et puis kosuba na ngai nazalaki na badifficulté ya kosuba avant na suba ebanda nano koswanga vraimen makasi après so nakei kosuba kaka moke koswa esili le nazozonga ebandi lisusu donc namonaki na nzoto nanga mwa eloko moko ebanda ovima kosimba te na bino nde nakokende kini boye nakutana na docteur Kabe nameka na koexplike problème sikoyo na minute oyo nasali kaka 3 semaines panga nakomaki ya le 18 dans à peu près 3 semaines. Donc dans 3 semaines wana na ba tâche no so nazaki na maboko soki papa cameraman na kozwa maboko ngo eza pembe tâche mo rezate et puis kosuba na komo suba normal ezo soit les sous-souté et puis na ba kisi nazo mela des autres traités makambu surtout oh mukongo oh makambu ya mbetu nyoso to zero traité kitoko nazai na pasi na lokolo na ngai dès que découvrir le cancer ya gène pasi ngo salué pendant mbula boni. Ça fait maintenant 7e mois. 7e mois. Donc, vous avez une licence de licence de botaki lo kwa. La beta qui nagé. Oui. Le volume sur la hôpital ya beta si le main pour les autres. Tila ngi usala ko nani cancer. Possible. Depuis na bandi ko mela bakisi c'est 12e jour. 12e jour. Ba bazala kasi genou boy lokola yo. Ko bazala bandako. Message ni force na ko pesa ba. Ba tarder te. Oui okanga mote metali puisque aya lubu ko ndezali puisque o ezali matiti ya mboka. Ezali kindokite bwena boite. Mon frère na ngai nde emaki ngai ya na bokilo na ngai. Pour maladie ni. On a cancer du foie. Mbula bono c'est la maladie wana. Maladie 4 mois. 4 mois. Tant il pas de docteur Kabe. Kabe na sali une semaine pas matin. Après une semaine makambo nyonso nazala koyoka pasi na bandi kovanda sikoyo bien na kiti na bandi kolia fufu bien na bandi kolia biloko nyonso. Docteur Kabe, télévision ezangonga na otika un message à suka na ba collègue na yo o baza ko escroquer ba kongoli o baza na témoignage ti o lieba tikela o sala musala e bango bazotiaka libaya batie libaya na matongi lobby akomi na barumbu lobby akomi na bon marché mais yo changaka adresse te okendaka pe boloko te bavra baya kosambela oti ozo mérité kopekisa bato bazosala bisala sala batika po bayeba vérité place ça. Nalobi boye soki ndeko na yo ayebi musala te joye ya kosundela ngai sondole ngai ye likasa na mi nalobi bosundola ngai ye na ndako na ngai mwe baya koyekola musala yango nalobi ke bosondola ye soki esimbi te nakopesa ye bapusu akumba pusu azana posa sa de musala message à maison yango ya furi yango wala. Merci, et ça a toujours boye moto ami yebi place aza pe na monde de apopesa na nation. Même ceci à mon kozaboka. To kopesa yo qui oyebi échange te kende ko luka changer o ayebi dollar. Atangisa yo lolenge batala ka dollar. Po yeba ko sala bokeseni ya dollar ya malamu na ya mabe esengeli moto ayebi dollar atalisa yo. Kaona lobi émission oyo na dédié yango Madame Kabe. Poso kaza ki mwasi mabe lelo Kabe ba kanga ta na bureau awa te koma niveau ke to benga mwasi ya docteur Kabe mama nande ba koluka ba yeba bokola kise ya ta nani edonga na yete to dédié ye kaka no kungu émission oyo tani mama na ngaka ta ata edonga wana mona atanda to mona ka isho yako ya honorable Yezer ya sodo tangu nzamba biso zamba kwa muna batu nyonso mokede babu to bamona madame docteur Kabe merci ninga yakane belé ya batu na bandero merci